MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Congo et vous allez bousculer na mort ya JB Piana. Donc na mort ya JB Piana. JB Piana papa chéri nenge babenga kaye papa chéri wana ezali révélation pour uta na likolo na monde céleste nga nazali na nga prophète oyo aza komona makambo pe aza kososolisa bino yango bana ya Congo boye bana mikolo eza koya Congo kozala susu bousculer nenge ezalaki bousculer na liwa ya papa Wemba mais naza koyebisa kaka bino ba fanatique ya papa chéri JB Piana bonke ne boyebisa ye message oyo aluka mosala la nzambe poto luka kosengela ye mawa ya nzambe poto zana posa na ye à vivre longtemps nenge papa wendo kolosoi ba vivaki docteur Olobi aluka nzambe alors ozala na magie noire il faut Elia. Moi, je vais vous dire que je vais vous la grande dame avec un grand chèque dans le cadre de l'actualité. Je vais vous dire que je vais actualité, il y a une sur JB Piana papa chéri. Alors, nous avons hier, ça la émission, et ça parce que Tozo Lukara Bola Moya JB Piana. Je crois que vous avez docteur Wapiti. Nalanda, message à Tatao, ça fait plus ou moins 5 ans passé. Kala Penza. Na Congo Mikeli bandeko malheureusement les vies étaient mal compris batu ba fingaye na ninga osakana te vidéo na ebité soki a sali yango sou mikolo yo mais est-il que apesaka message oyo moi kala muke plus ou moins 5 ans passé na landaka yango boyoki bien ndenge moko koloba alobi ke bafana papa chéri botinde la papa chéri message oyo aluka basali na nzambe basengela ye mawa ya nzambe. C'est biblique même dans la Bible ezana batu oyo message uta likolo ka yemo ninga uti oloba message uti depuis likolo et kiti nzamba lobi bokena oloba na songolo azokufa mais après avoir kolele la nzambe ta nzambe wana pesa ye message a changé décision na ye tato aza clair alobi tobele la mawanzambe likolo ya papa chéri. Alors mais malheureusement bato ebele baza ko comprendre te on bazo kanisa ki en faisant de telles émissions ezaka ke non tozo luka liwa ya papa chéri tozo luka malheur ya papa chéri tozo luka ruine ya papa chéri non papa chéri abongola motema po abika po a vivre tato tanga pesa message oyo alobaki ke alinga jibe mingi tanga moni révélation esalaki pasi yango alobaki aya asola na bafani ya JB Piana bameka ko pesa ye message pona baluka ndenge nini bakoko bikisa JB Piana bafinga tata bino bobiko ADN na Congolais mafinga Congolais mutamotema mukuse bafinga ye et lelo o bandeko avec tout ce qui se passe et ba message yango kaka yango ne mutosa ko bima de gauche à droite na ba serviteurs différents siko bokolo basusu nene kama makambo ya lobara yango makambo ezoloba make soki jiba luki nzambe te ako kufa soki a se repentir te babondela pona ye azana mikolo ebele te il mourra na 2025 oyo na tchela bino morceau ya prophète moko un jeune prophète avant juste après le roi ya Zulema avant mwana kufa azwaki message oyo alobi ke amoni JB Piana et après le roi Zulema kosala accident kozwa problème na lokolo pe ko kufa boyebi satana un mauvais maître ou encore un mauvais chef un mauvais babenga bango banane et donc faux patron quoi oyo ke non ata mosala osalele ndenge nini en tout cas azala reconnaissante malgré ba sacrifice malgré nyonso mais suka nango ya zo réclamer motu ya JB Piana
Ye, il faut kaka arbo majibe, azwa jibe pour monter manae ekita. Bon, tu comprends, papa expliquer. Il s'agit de la magie. Magie, il faut Elia. Magie noire, il faut Elia. Et c'est Ngaramakila. Monde la musique bandeko. Qui s'est abonné à ma casse à Rosaranate. Et ça, on a ressemblé. Malheureusement, en foot, mais ça tellement ma casse. Malgré tout ce que nous disons, bato ebele, baza kunate. Baza na bango wana. Bako continuer, bango ba vie, bango le yenge, ya ambiance. Ya okende ba concert, ya rozoka yoka ba musique oyo. Imaginez bandeko mutu lokola. Maman ou Loris la congolaise bandeko pe a son amboli mbisangai, c'est vrai kufa déjà. Maman na kufa pourquoi? Maman na zako hospitalisé s'il vous plaît. Ayoki concert ya fali bon ba période ba confinement wana. Ayoki concert ya fali lokola ya zaki fa na fali atika mbeto hôpital akima kokima poka kendo kota concert. Après ekozonga bandeko na ngai okolo côté oyo et maman na salé juste quelques jours après ayeko kufa. Donc et ça passe ça que Dieu nous aide. Et tant bazolo ba bandeko ke musique eza na kisi ya makasi et ba victime ezaka bato ba zinga zinga ba victime ezaka ba fan ba victime eza bato yo bozo kolanda to pe ba fan ya mutu wana o bino bolinga bozo kunisa. Et on a eu à donner des messages, je crois, to pesi ba message vraiment ebele lobi na saki ba émission na pesa ba message na otu expliquer bino awa ke mutu sora si asili et kaluki ko zonga ko réapparaître. Et c'est un sacrifice, il y a ma casse et les sous. Et maman a une répercussion, cause zaka parce que papa chéri a ce que album et pourtant assez à sali carrière naie soit bimisa album te ba makambo lingi ko matel lingi yate et tout mon aipe mo konza bani ma uta robeta concert awa. Hier je vous ai dit que concert wana et betami au prix à vie à mutu Nicolas ya mutu ya mutu Ouazali moko parmi ba porte-parole nae actuellement dans le problème ya makolo. Soki boyebi mutu wana bandeko, boyebi saya lukanzambe. Il faut basa la service prophétique pour nae. Ba bonde la pona ba oindra ye. Pe follow mwana mile wana sinote aza mutu ya kokufa bandeko. Et je crois ba émission okande na otu expliquer bino o esengeli tolo bato sito lobi. Et si nous continuons à insister, c'est parce que Dieu ne veut pas la mort de JB Mpiana. Mais aligné JB Mpiana, bon, la montée m'a pas servi. Soit au Koufa Kati na Bonzambe. Tout ce qui message, surtout quand chitant, il y a un jeune serviteur, topé prophète, Oyo. A un message juste après le Azulema. Et après, je crois, moi, Oyo, quand on se soutient, Bobo Sanate, il y a qu'à s'abonner, il y a qu'à liker, il y a qu'à partager. Tout le monde a une balassima. Que Dieu vous bénisse, merci, au revoir. On m'a dit de te dire, JB Mpiana, Solo Kinza Mete, retenez bien cela, cette année, on a un problème d'accident. Ils ont un locolo, mais on a invité. JB Mpiana, on a invité. JB, c'est un gars qui est dans le locolo, Zoulé Makoufi dans le locolo, on a mon IP, on a jour Zoya, on a mon JB à l'accident. Le Seigneur est en train de me parler que tu es prêt à être abattu. Naloba ki boye. Na moni après liwa ya Julema na moni JB Mpiana ko sala accident. Je précise bien accident. Accident. Boka tango pardon papa bozo bo coller yango na vidéo oyo bat ba mona. Alors accident pe na moni akaza invité, na moni invité. Après ça na bibo na moni landani na batu nyonso ba pembeni ya papa chéri. Ozo comprendre. Mona bena continuité matanga. Continuité à matanga. Kobanda na ye ko kita. Tawa ba kobanda na ye ko kita. C'est-à-dire tout ya JB nyonso, sa famille tout. Na loba a JB zani. Na loba kiboy. JB Mpiana bazwa message oyo ba komisela ye. J'ai des secondes amba ebisa kinga pona ye. Soki te ano ekosila te tozwa matanga. Mais to le la JB Mpiana. J'avais dit ça, dans le domaine de l'accident kaka. Et puis tout autour, il faut va faire beaucoup d'attention. Tala, papa Jérémie, Deutéronome 18. Bible, baye baka prophète était pour Sakoli. Mais baye baka prophète tant la prophétie kokisami. Na lobby le gambo ça fait une semaine. Tout autour va se préparer, va la prudent par rapport à nini. Ba toi là va se préparer à la prudent pourquoi? Parce que Dieu est en train d'interpeller JB Mpiana.
normalement Jube fakasa la nzambe fakasa la nzambe lokola kota ki na makambo mususu ko nzamba yesi ko akomi ko jouer na makasi lokola zo résister la biso ke bobongama bato boleka ka ozengami boleka po contenir boleka po contredire prophète oyo aza komona makambo pe aza kososolisa bino yango bana ya Congo boyeba na mikolo eza koya Congo ekozala susu bousculé ndenge ezalaki bousculé na liwa ya Papa Wemba mais naza koyebisa kaka bino ba fanatique ya Papa Chéri Jibe Piana bokende boyebisa ye message oyo aluka mosele na nzambe poto luka koselela ye mawa ya nzambe poto za na posa na ye a vivre longtemps nenge papa wendo kolosoi ba vivaki docteur Olobi aluka nzambe alors kozala na magie noire il faut Eliaka makila alors mais oui il faut Eliaka il faut emelaka makila po ezoka ba force alors makila wana ekomela wapi makila wana soki ekoki kozwa tout autour tout autour de l'environnement. Est-ce que Zaka Banate, il ne faut pas Zalaka Makila, musicien? Non, mon frère, il protège sa famille. Ah bon? Azo protéger moi si naïe, azo protéger les botas naïe, azo que nous reçoit un sacrifice ailleurs. Il y a un moment la carte n'a pas mon yoso, basi bazos, que ça la carte basé maison coulé bango, basé maison kolongwa, danseuse basé maison kolongwa. Pour l'année les kolongwa, il y a ça pour se servir na makila wana. Asa ko se servir na makila wana to moni ba beti na ba stade de martyr bayeko kunda bayeko cha cercueil ya bébé na podium to mona batu mususu ya ba musicien moko boye bakangi bango na cimetière ya Kintuka po bake ko sala babiloko bakesala babiloko po concert Simba bakomi kuna na cimetière ya Kintuka ba interpeller bango kuna na batu ya sécurité concert Simba ndeni donc ba mort vivant ba ya na ba concert mais oui ba mort pe ba yaka ba zupe na ba podium wana ba kuni ba titi ba cercueil ya bana mike ba titi ba cadavre na se ya ba podium ba nini pour na attirer beaucoup plus de la masse de to yebi biloko wana même ba tatouage mususu bazo tana ba nzoto ezali ba tatouage ko symbolique o bango bazo tana ba nzoto to yebi ko interpréter ba tatouage wana vous comprenez que tatouage o ezali ba signe moko boye ya appartenance soit na sirène na ye soit na loge na ye d'appartenance basigne mususu baza kosala ntango baza koyeba tozo ko interpréter basigne wana tozo koyeba ke basigne oyo ezali basigne d'appartenance occulte à une maison. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo kanyangwa koka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
suki na yo te ikole vandelo na yo abele nyotelo na yo ozali zambe ozali zambe ozali zambe mokotelo kola yo zambe na ngoya olatike mo vandina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe pourquoi Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu komine la santu Lise kwa na yo tu komine malongi zambe na ngoya olatike mo vandina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe pourquoi zambe na ngoya olatike mo vandina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe pourquoi Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolia nga lolinga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki limbala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na